babi na génération affaire yo zo comparer na affaire bande mais ba yembe singa mon te ya za niveau na été za no pe dans zelana faire na fali na leki faire aleki tonton Scott tembenye otala ngote kolinga koza na ba nyongwa batu te nyongwa batu ezake mutoki ya mutu asala pa na pendant autant d'années au futa ya ta infanté likona msu baviva na vie ya batu boye aleki na tebe bamona na mbongo mais na orchestre na ata na sentete olingi dire kwaza na orchestre ningo wana oyebi po ani fala kanisanga na dekonati nga ba dekonela nga te nga so dekone nga pe na dekone nga nga banga ka nzambe oui na dekona Action. Merci cher ami internet membre dans le monde de ma place sur ce canal GMTV. Donc merci beaucoup Kandeda et Sabino. TVza Radio qui vous s'abonner massivement pour nous moi s'abonner dans le pouvoir. Vanessa Marotte autrement d'éléphant de la presse congolaise partout où c'est nom aussi. Merci beaucoup à Brita Makanda pour photo mettre loi de Bruxelles. Junior Galère est formidable. Babi parle tout dit nous donner la carte à papa pour fuir dans mon vieux. Mais voilà pour la loi de l'ensemble en sous pour faire un profit. Matanga ni malobi bakunda beka lobi na Luanda wana donc balobi tout le sénateur parle tout dit que kuna asa matanga et pour ça la vie peut battre depuis Turquie mon du cœur donc soutenir par le tout dit balobi mutambongo atata matanga bakenda kaka donc merci beaucoup à vous samba mutu du moi ma grande sœur chérie balobi na lelo ya trop na lelo ya trop merci beaucoup à vous na plateau na vraiment dans un peu rapide de Westabino invité na de marque et évidemment très spécial hein Bobby Saratola ya balade qui a été le mythe donc vraiment tout mes compères consoler ça à bien na munga na concert na vraiment et pas kaka ba costaud tout mes compères consoler merci moi ta na mon caméra na nga ko patana sur la invité de marque na nga Saratola Saratola bonne ouais ça va ouais santé kitoko par la grâce de Dieu calme vraiment na pesi mbote na boss chaîne je sympa chaîne la canal GMTV en tout cas bambote na yo bambote na ya babone so je crois eza mbala ya mbali so eza mbala sukate la pauvreté pe na pesa mbote na Karine Mokonzi la baronne ma baronne l'artiste ya komi mikolo l'artiste aza na studio na pesa mbote na chinois bagaulois na bagauloise na bachinoise et na pesi mbote na bana mamba Karine Mokonzi nyonso na moni bongo junior kabananga kosha et bambote na oyo yango wana Lili Complice Chungu bambote na yo Blandino Marie pourquoi pas na Ariette Kajinga HK et bambote na chef d'entreprise Patrick Inkan donc bambote na bila wana bambote pe na mobile na Diego Milito sans oublier ma complice ye penda so moni ngate seke to mona e fleur matrice bonne évolution de travail. Ouais, le travail est ok, bien, mollo, par la grâce de Dieu, tout ça en confinement, tout ça là-bas, il faut dire le roi palo, tout travailler comme poche, ça te tout vivre à cabo, confinement, mais ça mais tout tika peu au salade, tout continuer à go ça malin, et le bien mais la plus côté marola le boss le coup, et si le bleu va côté déjà. Confinement les canaux calme. Moi, je suis
La chambre Maïsa pas bisara tout la yo vanda pour aider mon code. Viens na ngape shérif kati kwa bisara tout la yo vanda pour monter code. OK pe bon on a clone du Québec pour un jugement. Ah Sarah yo pour monter code. Balade de la presse et à Maroc. 4G News TV na pesa na ba modi Sarah yo vanda pour monter mon code. Maman Michelina azuka on a na sponsor la chaîne na. Boutique Michelina store na mushinda la pesa ba modi. Yé na maman na ngate na oncle Oscar Leta na mushinda hyper comptable. Héritier qui a bandati de la ngaba qui a partir à Bakama. Héritier qui a monté ma chérie. Et na moni mère na nga bijou malanga. Mon espace au Mongero soit tout ça l'émission. Chez mère bijou malanga ba bien après confinement ba karaoké. Na moni bon appel Lambert Itoyi. Ba monter na yo na base en tout cas système dozer. Ba monter na on a si ba base na nga bo sepeli na bande biso na bino de makambo ya koko na peso ba mbote liko na peso ba mbote et ba mbote na ve na Robert là na ba master en tout cas ba vraiment tout le Dakar dans quatre sujet na peso ça rate na ba bio on depuis que ça rate na ba malaki na de mais pour quand pour chroniquer là c'est là bas et ça qui n'est pas mais quand on peut expliquer attends pour te dans mon studio expliquer est-ce que chroniqueuse na musicien ba ko bala na te eza moi pas mais tout le monde a mis loloti ya na mis lolo na pese ba mbote na Joyce eza graffiti eza étrange te eza le rôle à directeur il y a Onatra abali secrétaire ya Robon est-ce que Pixel bango nyos tu ba sala directeur au sala na poste na et secrétaire à Robon pour ça na poste na et puis qui se mettait le bagage dans le monde de la musique peut-être dans la principe moi que bacha on a ba ko bala na te on a ba ko bala na te mais ni c'était ça et puis mais pas ça et pour ça to la yo debi OK linga bolinga ya ko minute en plein succès ça en plein succès mais là ça to la makambo dit que minute ko la la timu ta makambo yo pe epa ba jenda ba ko ya ye pe kuna ba chéri ba ko ya mais bon quoi si ba ngo bité to ça ndira na biso fia ka moko so to bito ba notala ba parcours nyonso to sali oh ba mibala ba poto ba mibala ba wapi et ça là on a rien changera te pour une femme ce qui est très important c'est d'être aimée balinga yo mobala linga yo sentir que mobala linga nga bali yo bandi foyer na yo soko za na bana bo bandi ko bana c'est ça la vie opose na ba media aux femmes d'affaires mais c'est là mobali ki babala je crois la monde les annule mais la portée na pesa avec la famille beta professeur beta ya Ista et mes condoléances je crois que je dis parce que tout le monde a assisté à pam. Mes condoléances à toi aussi, le président Charles Damboué, Beta. En tout cas, je suis déclaré. Bon, Sarah Tola, et le cas des gens, ils ont les 40 ans, si tu n'as pas page. Si tu n'as pas page, il y a aussi. Pour discuter pourquoi tu nous parles, pour si tu as pas vraiment, comment on a qu'à abonner, on le met la main, on s'est gagné. Comment il faut vraiment nga mosinzo nga mnana mobali na balobeta mosinzo te po mutabeta mosinzo mutana mobali te mutazwaka te nga nazwaka na mobali na nga be déjà siko na beti mosinzo nani déjà la fille ozotanga kombo na ye nga na kozana na problème na ye na kolinga pe naza na problème na ye te pe na kolingaka même pas nalata nane nalati chemise nanga jean boye nalati culotte nalati na lipapa naya kolobela chroniqueuse nandeni yande eza boye nga na longo nanga kolobelela bamusicien na bastar ya monde na biso nakoma ovanda mpe na plateau boye na ye mpena mpona ya korépondre chroniqueuse nakomi folle nasalango te nga so otuninga makambo ya bamusicien na koloba parce que biso quelque part tokomaka mpe baporte parole ya bamusicien nga kokoma porte parole ya moninga nanga journaliste
soki asala baémission na nkombo na ngai asala mosala ki porte parole na nkombo na ngai en tout cas nana ta osala ki porte parole na nkombo nini osala mais ce qui est vrai badutu baotala na yo kotalaki baémission na bango mpe batalaki donc lora na bango na biso nyonso totalaki baémission baocomprendre quelque chose mais sinon ngai na problème te mutu oyo aotinda ye papa skole eza noko pianga kopela skole donc mutu azotinda ye se préparer ngai nalingi nanga baproblème te c'est le moment papa yelanga na skole continue na baquestion namelaka otango namelaka mafuta emataka yo tinda tunaka baquestion vraiment vous comprenez Saratola akenda nango mpongo so afashe femme na skole mpo motemeli vraiment Saratola toloba olongolisi mobali l'orchestre ya latino wata hérité wata nabe mpe en plus bamisicien te balongoli yo président te moto alongoli mobali na yo na yo mwasi na ye donc bato balongoli bino eza bafanatique ya héritier janvier abiri na bafanatique mosusu nde balongoli yo mwasi mobali na yo mpe alongwe na ye alandi esenga bango bana mbongo futa bango bangajana soki otala baémission te bato baotala biso batala baémission bayebi ke nga batikala koengage nga te batikala mpe kofuta nga te mpo bamisien nao baa kofuta bango te bafuta nga ye kominiti asali nga senga nazo salaire siko mpo nga ka lobi ana ye babanda ofutanga Karine mokondi mosala sala na orchestre wana bafuta ye combien que yo botola Karine poste lo bagi yonde tenga ko botola Karine poste te Karine sur ma sœur Karine pas vana rattaché la presse Karine azana ba carte o eza ya presse ya orchestre wana ba koma pinza Karine azana passeport de service ndenge mona die ko milite eza ba passeport ya bateau bazaki engagé na team Karine était engagé ana passeport de service na ngo ala téléphone vous comprenez la botola presse ndeni ko ngana za jamais na place à Karine pour Karine bazamo bébé ba voyage je crois non tika bango ba sa voyage en Turquie liste na c'est Karine qui travaille là-bas donc koloba ki ngana za ina poste à Karine wana la pour ina tika la ozala ko za poste à Karine donc koloba peke ba bengani nga so nini ba bengana ngande ni bino bofuta ngati ko ba bengana ngande ni wanga janga to bengana ngande ba bengana ka boy héros ko ba no bengana ba wa mutu engager te o bengana ngende eza na mora babilobela mutu so aza na posa loba lobi na kaka mais vraie version eza onga na loba ke mutabenga na ngate ngande na mona eke ba comment ridiculiser personnalité na nga ona sala la ba musala na volonté na nga par ma volonté et comment kende na banenge moko boye loba na nga bité bolongole musala c'est mon mari qui a décidé le cas Sarah comment ça la ba erreur bolongole ga musala moi je reste je fais donc c'était ça mutu alongolanga kuna te mpo na sala mpe ezalaki mosala na ngai ya volonté na nga je faisais ça par ma volonté mais vraiment sikoto sikole yango eza te yo oza mwasa David oza mwasa libala opianga sikole te oza mwasa libala mais tokomona bato oyo baza no bacélibataire no bamali te janvier na abiri bakosela obeliso bakofinga litungulu bakofinga monene bakofinga osali te eteke yo oza mwasi ya libala mponga mpe naza no na yo mpe nasola mabe te namoni yo mpe esali te te so bango nde bakofinga kosali te obokolaka mobali yo boye finalement eza nini nabi ava babanda ofinganga ava banda ofinganga te babanda ofinga mobali nanga balata bilamba balataka bilamba mponga nonso wana bata mitakala te aire oyo yaya omoni mutu so azolakisaka bolumune aire nyonso azoloka yo eza bamalédiction nga nonso na nanga na bata mitakala te bolati bilamba so bolatika bilamba tobandi oswana esina skolité elobebele bolataka bilamba donc comprenez babone na biso bocomprendre mambo eleka alobi ye oswana bango te bango nde balata bilamba so bafinga na bango mais nga yango na bilamba nalati elamba yaya oh vraiment tokotaso merci beaucoup à toi Alvin de Moscou babi Alvin de Moscou naretala mamouani donc bientôt là naretala bokilo Dele à gros bisous merci beaucoup donc vraiment donc moi je peux si papa vraiment merci beaucoup ça reste la top vraiment on a 4 vraiment il y a et c'est on a biso
tout le monde est faire rigoler. On a évité qu'il faut dire qu'on va faire rigoler et le moyen hérité au Watanabe. Il y a un barman azate. Barman. Mais moi je suis en poste de l'escorte. Barman azate. Mais il a un score en petit. Vraiment vous comprenez là vraiment ça rate la fin de la poste à scole. Qu'est-ce que les abos? Nabi yo biscolte. Yo biscolte wa munene wana te rapena. Bo pianga ta mulanga expliquer. Moi biscolte wa munene les arata ba osa publicité nango. Iso to komela tonto scole. Yo kanzoto. Nasuka nango tonto scole tembenye. Tonto scole tembenye otala ngote. Ah, na compris. Nous avons qui blesse, on a comprendre. Ah, on a comprendre, nous avons qui blesse, on a comprendre. Ça va. Merci beaucoup. Ça rate la question à les abonnés. Question à les abonnés. Non, oui, bon. Tout le monde qui peut même hériter Watanabe aux associations. C'est pour nous qui faire école. Viens à vous fallir pour gagner ça. Pour être falli. Fallait gagner ça. Hein, quand vous savez peut-être que c'est d'abord bébé. Ouais, puis pour ni fallait gagner ça. Na déconnade. Et nga ba déconner là, nga so déconner nga pe na déconner na. Oh, nga ba nga kanzambe, oui, na déconna. Oui, na déconna ta pe balangage. Expliquez plus. Quand na déconna tant que na manike ba tindi ba ba finga. Nga pe na ofinga ke na manike te, na ofinga leader. Yango na mpa pesa la mawa. Et après, tout le moment, c'est la famille. Il y a vie à Tikala dans l'orchestre, il y a une batuna. Et on a peine à bendana dans le pantin à quoi nanga. Non, là c'est mon frère. Non, la prod. Aza frère nanga, aza artiste. J'ai aucun problème avec lui. Faire école, mais qu'on aura faire école, pas ouvrir. Merci pour tous nos qui m'ont dit. Goma, il faut le bagoma, bakisa goma. Faut bakisaka goma. Oh, nani. Oh, bakisa signos tu eza na goma. Kasi ye wana faire. Oh. Au téléphone oyo tchenga na mongo. C'est affaire. Goma. Oh. Faire à ton boye au salela et poser na besoin de téléphone solo là. Osana faire na maboko sans le savoir mozo boye ka boye na TV. Mais ye yo goma, ye yo osana ka na chombo wana mozo ebati. Nde faire. Dans Nicolas tu peux Sarah tout le localuke souté. Le accord de côté à marque aussi. Bon luka nga te po ngai nde naza boye na kosalaka pa musicien te. Musicien moko ta otikala ko reconnaître journaliste asombele lopangu to lobake journaliste openda nde Karine Mokonza manka ba vesone nde Karine Mokonza finga ba fali pour pas comprendre nde Karine Mokonza manka ba tebela manka ba Zakari ba baba so manga ngo pona se pesa leader moko. Et puis merci ba Pierre Karine. Ma finga ti. Vous comprendre. Donc Laura Karine ba futa été. Ba tebele ba sala ba musicien ba futa bango te nga ko sala musicien te. Non, c'est elle était pour la soupe à la robe à Wanga, n'a pas consigné poli. Donc, on a un orchestre monté à la travailler, les lona dans la portée. Mais si je parle de faire rigola, et ça, pour n'a pas fait été, pour n'a pas fait été. Mais c'est parce que n'a juste dans le Bamakambo, ils ont juste devant Batunios, tout le total. Faire rigola. Aza le seul musicien, ou Aza qui meilleur dans le quartier latin, meilleur dans la Wenge musique à maison mère. Ferregola, il est le seul musicien qui peut interpréter tout le musicien. Il y a Ferregola peut interpréter Kofi Olomide, il peut interpréter Pepe Kale, Akoyemba Bozi, Akoyemba tout le monde a basa basix, Akoyemba mais bango pour ba faire passe. Donc toi la richesse d'un biso moko ils a Ferregola za. Pourquoi tu as nuire? Si moi je parle de Ferregola, parce que ils ont une grande partie à les journalistes, si moi 100 francs, nous sommes intérêt à John à un orchestre, vérité, commis plus contre Ferregola. Ça la campagne quand il y a ma bébé pour Ferregola. Ferregola ne refuse pas parce qu'elle est critique, c'est un musicien, un star américain critique. Mais comment sur 100% Christian Mobimesa la analyse ya mabe ba campagne na mabe pour na faire na ba loba mala mo faire été. Alors que ba musicien muso mabe ba otika ba mitakala libanda ba ça la ba analyse te faire à ça les loroté. Mais au rakoto faire critique. Au rakoto faire critique. Mais il y a des choses où ba musicien ba ça la mabe belé beaucoup ça la mo analyse. Pourquoi? Na vani na talinga bité o ngala mbila petit. Na nenge penda peso to bito ngo na nenga ba ki famille pe. Qui famille ma mari a une relation moro ya makasi pe na famille na biso. Pour déjà faire rigola a embara
papa abiso ayembaka Bernard to abwaka batole donc na ndenge nage ya kokota mpe na ndenge akivie nakokota yango mpe na nko na ndenge ke faire egola mndafie nanga fona kota ozo comprendre ngaka komona yango eza injuste komona ke bajournaliste basali likita moko boye bakombattre kaka motu moko bana na banda osenga skole ezoya nango kaa te donc c'est un peu ça. Vraiment, donc, il y a un côté de nos faire un là. Si vous n'avez bakotela moto azokoka te faire akoka na kotela ndeni na oloba vérité na bango moko bamisien wana bayebi ke fere azaka ye moko yango bokombwana yo tuna yo luko oyeba pourkoi babengake moto ya yango il est le seul bazaki ebele na wenge génération ya fere egola so babi lelo baluka bato baa na succès okonaka fere babi na génération ya fere yo ozocompare na fere te yaza niveau na ye te aza génération ya fere te mama tiki osala polémique bayokanisa na osala polémique oke mama na oloba eza nzela ocompare na ye ndeni yo so yoka fere bacompare na ye fere bacomparaki kaka na fali parce que babeta orchestre moko bango mbale bagrand chanteur bameilleur ozokona biso totuno mpe na nzela na fere na fali na aleki fere aleki solo tuninga pourquoi na répondre faire aleki fallait abeta wenge te oni wenge eza orchestre moko eza très difficile na orchestre tout ya Congo obeta na wenge obimo yokana tuna doyen alimbonda na bien ka doyen alimbonda mutaza oza na sima otala bango tu ndenge ba oyemba tuna e ke wenge zaka ndenge ni wenge ba JDT ya wenge ba muketonga wenge bongo bina yo bimisi pe mutu po yemba bia ba chope chef d'orchestre eyali panangu bate ozo comprendre sikoyo fallait ya wenge te ayoka bilenga wenge te po wenge za orchestre mo na édition mystique mais faire egola basiama na ba wenge wana basala ba effort bazala ba bon chanteur azala chef d'orchestre donc azaki capable na nyonso na ba critère nyonso et siko alongwe wana et puis kolongwa na ye wana ezate ka longwa mutu mo bavanda luka musala non basala e transfert et pas Kofi Olomide apprécier et afutela e bambongo basigner ba contrat kwa ya quartier la terre siko mission bongo to wana e combien akaye moko voilà déjà yo comprendre que toi ana faire ye moko donc faire exact clair aleki na ye on se comprendre bango baloba bebele puisque totali pe bien na eloko va faire une échange à terre donc beaucoup les écouter que ça va les mbongo ngai na ko travailler pour na mission te ba mission ba mengra na ndi na katikasi na lo ba vérité ma mbongo na mona donc ba zambia ba mengra solo Karine mokonzo mona ande ba finga kete Karine ba le kinde ko finga mami na eza ki otika makama ko finga mami afingi te mami aza osepelisa mutu yo ebite so olingi mutu osepelisa odeborde ba limite et alors on a son habillé on les a besoin de nos citoyens doyen na biso alimbonda so na moni batu mo ba attaquer alimbonda ebi ke na prête au finga mutu nyonso na manquer na mikolo respect pour nous protéger yango musaka ndo bando sala on ça ay na suka na ngo ba bimisi impoli ba livrer tout ça mwana batakoma lelo akoma na ba rankine ebele o ezaki ata mutu te na makuti et bonne chance na yé pas bandit yé pas comme un artiste musicien yé pe na zana faut ba no comparer na ba musicien mususu ba za pe na ba fan ba chinois ba défonceur ba tout ba charge nyonso ni na moni pe Angelica Madé na PC ba vraiment na tout nos soucis évolution il y a mouvement pour de qui évolue dans sa vie so de to yeba évolution so que yaya mutuna eza bien mais eza pasi Diego asala nini orchestre asala orchestre zimbo ngo wapi olinga koma oviva loka ba mission musu ba viva na vie ya batu boye aleki na tebe ba mona na mbongo mais na orchestre na ata na sentete olingi Diego asala na orchestre ningwana na orchestre na yeba ata ne ba soma instrument te Diego asala orchestre bongo te na miso bato bimi patron ba bengo patron o kabarabala mais na orchestre na ata sente wana ngoti ata guitare ndenge bazana ba guitare ne bo azana ngote alors le bana Diego asala orchestre te
non kokite non azumbongo te il faut koka azwa mbongo asala orchestre pas zo rapeta en foot abana batu ata $1 par mois mais groupe d'accompagnement ok azana groupe d'accompagnement que lelo so moi karaoke ezali to concert ezali to pour inviter à beta quelque part azana batu ba ko accompagner que ba kei ba beti musique et l'équipe bien bazona si s'agit mbongo erobima bakaboli apesi batu mwa muke kolinga omwe na vie kolinga kozana na ba nyongwa batu te nyongwa batu ezake mutoki ya mutu asala pa na pendant autant d'années au futa ya ta infanté likona ngo futi ingratitude okoma tinda su batu bafinga e masalela musala ya yemba salela musala na ya bunda bimisa ba énergie na e poyo zwa mbongo na album na ata sans faut reconnaître été kolinga ozala banyongwa batu bongo te parce que nzambe na likolo azala juste ata na mabele yo lekie na baonga na baprocureur na bagénéral ebongo justice ya nzambe okokomprendre bato mosusu balia ya motoki na bango te biso tosala erreur wana te ya kosala orchestre bamona biso kaka danger te basala orchestre toza na instrument te te basala orchestre tofutaka bana bato te te basala orchestre te bongo te biso bongo te tokozala tozoluwe bainstrument bato mikolo mbongo nzambe apesa biso mbongo tokosomba bainstrument tomoni ke na statut na biso tokoki sikoyo kozwa bamusicien mpo tofutaka bango ata 100 fois par mois torecrute bamusicien mais jusque là tozaka na bato baobanda koaccompagne biso na bandule système wana ya groupe d'accompagnement loko afali pourquoi kande bosala bofali balobaka bamusicien ne baza bamusicien te mais baza accompagner kaka eza ida bien eza ida bien eza ida mabe te eza ida bien motoki ya bato balia yango te yaya tala badoyen basala babulo na video moni motoki ya motu balia yango te lelo kolia lobi nzambe na likolo azala motoki ya motu balia yango te lia ya ata 99% mais pesaka ya ata 1%. Donc so il fallait foutre $100 par mois, foutre ya ata $1, liaka $99. Maintenant na $1 ozoli yango obimi yanke nzambe azali kolo azomo. Donc c'est un peu ça. Vraiment bino siko na groupe d'accompagnement na bino to monde na ba doyen. Doyen obiso soye bi alimbonda de wenge musique à maison mais bino ko tu doyen moye. Bonga mama wenge na ngo iloba te. Bonga pena mtatangi sala mas de juma pas de ngo loba na ngati. Ko pena mami de moi du cœur du 4 donc merci pour tout. Vraiment doyen obiso doyo ka na be mission internet ba futa ka doyen ina ni we ka futa doyen te. So bino ko suye. Ko so na mbongo ko futa doyen. Doyen za grand frère. Doyen za grand frère. Et tozu pe doyen te parce que doyen pas za na ba projet ba makam non ça mais so za na moi conseil mo to amoni que il faut aider Diego na studio. Abo aider za petit na ya wenge. Aza wana wa aider pe mutu nyosa taka Diego te so mise nyosa amoni a reconnaître que doyen na biso mo azala ya wenge comme ni Ali Mbonda. Asala musala ne bia beta musique danger. So ko ego proposer fie betela ngana abo ya te. Est-ce que Diego na mbongo futa doyen vraiment? Doyen il faut chatter musu petit na ye pour que Diego ngana yo beta na studio na beta lo générique na beta lo bon donc dans ce sens là pour bisonner tout toi rabana ouais ensemble vraiment Bibos le roi de la forêt papa formidable donc vraiment to ko d'après kala le soir vraiment vous comprenez Sarah Tola kena la ngongo Sarah Tola tout na pena Sarah Tola relation on a ba chroniqueuse relation on a ba confrère j'ai aucun problème na ba chroniqueur na ba chroniqueuse sauf que na ba tout ba botama ba jaloux de naissance on a bamba bosala epelo te bosala pe ki master te mai on a pe ta ina yo akela ko pe ba problème si ça s'agit pas ça analyse ba be capable de ça mais boye ba ina biloté donc sinon à part ça de ma part on a un problème à ta chroniqueur to chroniqueuse mais si on est dans la bourse on a ba ninga no ko ça na bon azali ba ninga na ningo bana pardon excusez-moi musu bango ba lingana na ba musicien mais ko ça mais jusqu'au Sarah Tola musicien ko ya mais c'est là mais you be succès mal succès mais à considérer yo pinda avant les autres qui a bali yo be et ça bango jalousie a pas pour toi monter à ma belle gens na ba master so to bineti na presse
nasolaka na bato nyonso te mais pire nga mpena ke masta na nga kati ntango mosu nazalaka na flore mais bamasta mpena ke masta naa na bamasta mais tosolaka nde bien na bajournaliste Vraiment, François, à l'indé, à son moisonnier, et pas passer à moi quelconque message. Tant que ce message. Et déranger nga déjà, il y a un moment où on a le bateau à la caille qui est là, nous sommes allés, nous sommes allés, nous sommes allés, donc c'est ça. Et ça ne va pas si. Toutefois, c'est le moment où tu as vu que est pour nous, parce que ça a contacté, pour que ça va bon sortir. Pour toi, on a besoin. Voilà, la vie, on a encore besoin de toi. Et ça va passer. Nanzambe, Tolonga na biso, Sarah to l'amour de la fin. La bien plus ce qui va n'y pas soit par programmement il y a des communiques to ba wapi c'est les wapi et en plus on peut se numéro contact na ba fan ba kayo mais en plus on peut se souvenir ba dédicace pour la bateau ba vrai. En tout cas, si vous avez besoin de Diego, vous contactez Yoshi Bangula, vous contactez Steve Kamwanga. Bangula va travailler na oui. La promotion, je travaille pas avec Yoshi Bangula ou Steve Kamwanga. Ceux qui sont là-bas, que vous avez besoin de la peine à Diego, numéro de contact, plus 243 82 38 73 Carman, Bokera Nansara Tola TV. Émission Yosto Koutana, moi je vais vous d'accord, mon Vraiment, merci beaucoup à Mbote dans le bateau de Macao. Et vous savez bien, remerciement au bateau de Sarah Tola TV. Et vous savez la la personne Mbote dans Liverpool. Babi, Liverpool, Gola. Liverpool, Gola, Diego. Liverpool, Gola, Milito. La personne Mbote dans Liverpool, Gola, Milito. Un grand merci à Bino Batou. Aussi, occasion de la biso. Chinois en tout cas voilà la base au senti voilà la base en tout cas bangote na bango nyonso et un grand merci na caméraman na biso David Amenga un grand merci na Yope Dance Maïn na benge combien de fois 3 fois ah yo peux lui comprendre il y a 3 fois et bien Bambote la place un grand merci na yo un grand merci na patron de la chaîne Jolie Moussamba merci beaucoup Jolie Moussamba je crois merci beaucoup Michel Nayo sur la Camaroloba. Je m'appelle, je vais venir. Merci beaucoup Sarah Tola. Merci beaucoup à Pedro Baza depuis Turquie, Paolo Tudi, nous avons un après Matanga et comme ça on a Taïbo Banzele Fongo. Pesa mbote na Tomanzanza. Tomanzanza depuis Bova Babi base. Tomanzanza depuis Bova Babi base de Makambu. Donc merci beaucoup à toi Balobi boutique Fratana Lyon Dadi Combo. Que frata na Lyon, Laura Kuda na Lyon. Donc, peut-être de moi, maman, on est en direct de Londres. Dans les Lyon, il y a trop. Merci pour tout, maman, Botanga, Olga, Maouette. Donc, on va l'éléphant de la presse congolaise. Moi, ça, ça me quoi. Bobby, mini, n'est pas ça, oui. On passe la PMB. Ceux qui m'ont fait des renou. La Keba, renou. Donc, pour toi, même dans les cas, dans les cas. Merci pour toi, merci beaucoup à papa, qui m'a battu. Il y a trop. Attaque quel peine à quoi à faire pour finir à azo melancer bino ko pete kara ali bomba donc ngana linga bino ya trop bisu pa ibosika malamu na mabota na bino na lela bino ya trop ba ah quel piano